Ezo sala pasi penza ya makasi bandeko na nga na motema komona penza ba icône na biso o to bengaka ba icône ya mboka na biso bazalaka lisusu te. C'est vrai, o to lobaka o l'artiste ne meurt pas, l'artiste ne meurt pas. Tokobanda toujours ko se souvenir na ba photo na bango. Mais mosusu tozalaka pe besoin na présence physique na bango la famille. Mosusu tozalaka pe besoin to mona bango ndenge bazokola, ndenge makambo nini ezotambola. To mona bango ndenge bakokolaka. Toyebi ke en tout cas star na biso yo to banda na ye kala tala ndenge akoli. Tala lelo azoko kata kutu koloba te tellement akoli bandeko nanga esalaka malamu mingi. Mais komona que il y a de comédiens et comédiennes oyo batika biso na âge penza ya kibomwana. La famille esalaka penza pasi ya makasi na motema. Esalaka pasi bandeko nanga et surtout komona lelo oyo ba comédien na biso mosusu bazo continuer kana kokufa. Bazo continuer toujours na kokufa. Tolali tolamuki bo mona ka sangwa mawa ikoti. Bolali bolamuki bo yo kaka keno comédienne intel akufi. Comédienne bo intel akufi. Donc ekomi nango ka boyi. Bandeko nanga ekomi penza kosala pasi. Pasi penza na motema, pasi penza pe mawa bandeko nanga na ndenge moko ya mabe makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino quelques comédiens. Na memeli bino moi ba comédien na biso oyo basi batika biso. Kande bo mona ba photo ezo circuler nango eza ba photo ya bandeko na biso o batika biso ba mama Shako, ba papa Kadiombo, ba Diana Makila, ba Suzy Bantu, bandeko nanga ba Solange Mindondo, baza ebele o batika biso la famille yango na lobaki na memela bino. Pourquoi na memeli bino la famille makambo eza? Makambweza, mais avant to kota na profondeur na kolingana nu na ya ko sensibiliser bandeko nyonso tu ba o nyonso ba koti sika na chaîne na biso pe ba o nyonso mosusu bazalaka déjà na chaîne na biso maintenant nu ba s'abonner. En tout cas na eko senga na bino bo s'abonner massivement. Pona batwa sika, en tout cas je vous prierai surtout si c'est la toute première fois de visiter surtout notre chaîne. Chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse pas possible. Chaîne moko yaba information somme. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokose makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka Étoile Lune Inès TV, zo penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge tokendaka, kote mosusu kandenge tosalaka, talela pe heure. Soke monike non, eza nango tongo, na pete nyonso, na osenga na yo, kota penza olia petit déjeuner. Soke monike non, eza nango midi, en tout cas na kitoko nyonso, na osenga na yo, kota olia repas préféré na yo. Soki pe omoni keno eza nango pokwa la famille. En tout cas na kitoko kande na lobaka kitoko eleki na kitoko nyonso la famille. Kota olia soupe na yo na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga lelo makambo eza ba comédien na biso ebele batika biso. Tala neti photo o ya Diana Makila na Suzy Bantu.
nayebi te soki batu soki bakufi soki bakutanaka bako se rappela na video na bango to photo na bango o bakangisa ensemble bako se rappela que non bo se rappeler na batan wana kutu tokangisa ki photo ensemble. Bandeko nanga batu baza kokufa chaque jour soki nzambe apesi yo pema lelo oza na pema bandeko nanga. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bandeko nanga oyo eza ba icône na biso ba papa Kadiombo ba papa Gi ba mama Shako bandeko nanga eosala pasi ba Mira esa ba comédien na biso ebele bakufa ba comédien na biso ebele batika biso lelo na memela ki bino ba comédien na biso o basi batika biso la famille na memela bino teke non pour que to ya kotala bango pour que non na memela bango parce que eza na makambo oyo na kolinga penza to betela masolo kandenge toza na minute oyo toza na matanga ya nani eza matanga ya Jani Fai comédien na biso tobenga e papa tobenga e tonton donc toza na matanga ezo continuer na minute oyo kandenge boyebi déjà corps eza na nzela pour que ezonga nango Congo bakunda ye la famille yango ezalaka toujours malamu mingi soki toza envie soki nzambe asali biso ngolu oza envie soki eza anniversaire a mutu ezalaka toujours bien kende o célébrer na mutu wana loba maloba moko ya kitoko kozela teke no tango mutu akokufa pour que oya mbangu oya penza mbangu pona koya koloba te ezalaka toujours malamu mingi mutu aza nanu envie loba maloba kitoko et puis dede ndenge toza boye la famille tozalaka basumuki mutu moko te akoki koloba ke non ndenge naza boye nga nazalaka parfait to nazalaka parfaite mutu oyo azalaka parfait na se ya moi to parfaite azalaka te pe akozala te. Alors soki omoni ke obebana na ndeko na yo boswana makambo ekendaki bien te to etambolaki bien te ezalaka toujours bien bo arranger na bino na ndenge ya bien to boy na biso ba makambo ke no mutu lelo akufi yango wana mutu boye yango wana bo arranger ka makambo na bino pour que to yebite lobi Zambia koki ko décider ainsi mutu alalaki na tongo azola mukate sikoyo ekozala nini soki totali bien na liwa ya bandeko na biso oyo ba comédien na biso o bakufa
eza toujours na mwa makambo mutu tel nde asalaki boye mutu tel nde asalaki boye soki tozongi nanu na okende kutu mosika te soki tozongi na liwa ya Diana Makila que son âme repose en paix la famille tango Diana Makila akufaki ezalaki mbutu na réseaux sociaux bakanga ya Gabi Ndoki baloba batu beta ba émission pas possible bakenda kutu kozwa ba émission ya kala oyo ya Gabi asala pona Diana Makila tomona biso nyonso koma babengana ya Gabi na matanga ya Diana ezalaki somo ezalaki pe pasi makambo ya Diana Makila ekoleka c'était l'année passée Suzy Bantu ayaki kokufa tango ayaki kokufa bandeko nanga bamonaki mbutu eza tate ke no makambo moko bakoki ko expliquer bino tomonaki mbutu ya somo oh babando solola na mama Teresia te mutu alekisa ye mama Teresia bakanga mama Teresia Ndoki jusqu'à ce que mama Teresia akenda kolela Suzy Bantu bandeko nanga ezalaki ka somo batu bayaki koloba na niveau moko pas possible comme zamba la kate bayaki kokunda Suzy Bantu makambo wana esalaki nini esilaki mutu quand même otokoki koloba keno akufaki ba lobaki ebele te keno mutu tel abomaki ye na koki koloba peut-être mama Shako pona batu o bauti kokufa na papa Guy quand même batu wana toyoka penza ebele te siko lelo oyo toye komona pe liwa ya ndeko na biso Jani Fai lelo oyo mokili mobimba ba congolais nyonso bakomi toujours koloba keno mutu oyo abomi ye eza kaka Labrine ex mwasi na ye mutu abomi ye boye bandeko nanga yango na ye koyebisa bino tobongisaka na bandeko na biso ezala ta soki yo mwasi oza na ndako ya libala oswani na mobali kozela teke bolala na problème wana te kozela teke bolala na problème na bakanda na bino wana te pourquoi parce que tout peut arriver na kati ya butu omonaka Nzambe a décidé ainsi que non mutu oyo tana ye ekoki na se ya moi butu wana azozongisa molimo na ye azongisi yango bolamuka na tongo peut-être mobali alalaki na salon yo olalaki na yo na chambre sans koyeba mobali na tongo yo koti salon na bana mobali asi akufi bakangi yo Ndoki pourquoi parce que osololaki na mobali na yo te to bosololaki na mwasi na yo butu te mwasi azokufa bino bosololaki te bozalaki na bakanda na bino yango lelo oyo bakomi kokanga batu bandoki ezalaka bongo la famille donc eza toujours malamu mingi obebani na mutu bo arranjaka parce que toyebi ke mosusu tozalaka na bakanda omona kanda mosusu ozaka na posa oza toujours na posa ke mutu asunga bino solo na mwa mutu asunga yo na ba conseil peut-être que mutu oyo betela masolo yepe ake ko betela mutu mosusu masolo yepe mutu wana pe ake ko betela mosusu donc histoire na bino ezokendaka nango siko jour makambo kokweya jour kanenge ezalaka liwa ekwei bakomi kokanga batu mosusu bandoki kande na lobaka na bemission na nga mosusu keno na communauté na biso toza batu moko c'est comme si tondimelaka na biso liwa te na communauté na biso soki mutu akufi biso tondimelaka na biso te biso ezalaka ka kindoki ezalaka no balieye oh mataki ekitaki tolukaka toujours ba raison bien que mutu akufaki na ye na temps na ye mais tolukaka toujours ba raison que non mutu oyo babomaki ye mutu oyo boye mutu oyo boye donc tolukaka toujours ba raison bandeko nanga toyeba ndenge nini ya kobongisaka soki toswani toyebaka ndenge nini na kobongisaka et puis dede en tant que bana nzambe mwana nzambe avivraka na se ya moi neti visiter omoni soki oke na ndako ya moto oke kosala visite donc oza na ta na yo donc oza na ba programme pe na yo okoki koloba keno ndenge na yebo ekotala ndeko nanga na kozonga 17h mais tango oloba 17h faut otia pe na motu ke place nazo kende soki bango pe baza na programme na bango parce que eza na bandako mosusu
bazalaka peut-être 16h il faut bakende prière ata soki oza mopaya bango soki il faut bakende prière bakotika yo neti nga nazalaka na problème programme nanga na ba jour nayebi ke jour intel tozalaka na prière en tout cas to ye soki okolinga toke nzela moko na prière soki olinga te choix eza te parce que nga pe fo nakende prière siko soki ozokende pa ya batu okotia na mutu ke non 17h nde na kolongwa mais s'il se fait que bazokende na bango prière bazokende na bango soki wapi na kozala obligé ya kozonga. C'est de la même façon avec la vie chrétienne. Donc au vivre na se ya moi bien que okoki kotia espoir na yo kondima na yo que non je peux vivre même jusqu'à 100 ans mais soki Nzambe a décidé ainsi na yebite jour na yebite heure soki otie wana na mutu okomona ndenge nini ya kotambolaka na se ya moi toza bapaya na se ya moi donc mutu na mutu atiaka na mutu ke ata lelo oyo bandeko na biso ya bakomédien baza lisusu na biso te basi bakufi batana bango ekokati bakendo pema Nzambe ye moko a décidaki ainsi parce que ata ndenge tolobaka babomaki ye na famille na bango batu balia ye epa ya Nzambe kindoki ezalaka na puissance te epi pema ya mutu ezalaka na maboko ya Nzambe donc mutu oyo azalaka ya suka na kodeside soki mutu akovivre to mutu akokufa ezalaka Nzambe ye moko kaka donc soki omoni mutu akufi c'est que c'était son temps donc musala na ye na se ya moi esili yango Nzambe a préféré na ye ke non mutu wana akendo pema ezalaka bongo tomonaka mindele soki mutu akufi en tout cas bakumisi na bango soki basambelaka bakumisi na bango Nzambe soki basambelaka pete balobi kaka ke non motema na ye kendo pema na kimia en tout cas azalaki mutu malamu boye bo comprendre na bango bayebi ke c'est tout à fait normal biso nyonso toza baleki nzela communauté na biso nde ezalaka somo omona kaka mutu tel nde aliaki mutu tel nde asalaki te ezalaka bongo te la famille donc toyeba ndeni na kotambola toyeba keno toza na biso bapaya na se ya moi. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Nines TV. Grand merci na ba oyo nyonso bazwaka tan na bango penza pona kolandaka biso. Grand merci na ba oyo nyonso bazwaka ba video na biso pona kosalelaka biso ba partage nde likambo toye kopesa bino ba matondo ebele na système moko ya kitoko mingi makasi. Grand merci na sponsor na biso officiel, sponsor na biso oya tika kabiso te, sponsor na biso oya zalaka toujours et encore elongo na Etoile Nines TV, sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda, bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampovisa, bambote nanga na yemoko Madame Céline Kaba, bambote nanga na yemoko Madame Marie-José Tchala. Na pesi bambote na ba mama nanga chérie wana mtu aliboso na opesa lelo eza mama Titi, mtu amibale mama Joséphine, mtu amisatu mama Tina Sambia. Na pesi bambote na mama Germaine, mama Eugénie Zamanga. Na pesi bino bambote bisi kanyon sobola ndaka Etoile Nines TV na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kane bando beta masolo kandenge to solo la sur liwa ya bandeko na biso to ba artiste na biso yango na lobaka toujours biso ba fan na bango biso to lingaka bango biso to landaka ba film na bango ekozalaka toujours malamu mingi tango bo landaka ba film to zala batu moko tekeno koyaka kofinga ka bango koyaka kochola bango kolinga toujours kosala mabe pona bango te. Mais tozala batu oyo tozala toujours pembeni na bango elongo surtout na bango tozala wana pona ko soutenir ka bango pe ko encourager ka bango parce que ebele baza kokufa basi kitoko ebele bazala ka lisusu te mosusu ezana batu mosusu neti ba Suzy Bantu ba Solange Mindondo neti ba kande tozala ki na ba Diana Makila
mosusu ozaki mutu peut-être bando finga ye jour aye kokufu komi komituna oh nzambe pourquoi yango ezalaka toujours malamu mingi soki ba comédien na biso baza envie en tout cas tango ba osepelisaka biso toyaka pe kobetelaka bango maboko. Et aussi Dédé communauté na biso congolaise s'il vous plaît naye kosenga na biso nyonso soki ndeko na biso ya congolais azo souffrir azo passer na ba moment moko dur la famille tozala na motema ya kosunga tozala penza na motema ya kosunga tozala batu moko tekeno tozelaka mabe ekoma ndeto ya mbangu kosunga te basungaka mutu tango aza envie oye penza osungi ye penza na ndenge moko ya bien kozela tekeno tango akokufa nde bino wana bokomi kobimisa bambongo bokomi kolakisa bolingo te sunga mutu tango aza nanu envie wana osungi ye pour kata place azokenda ata soki lelo tolobi akufi ayebi ke mutu tel asunganga surtout pona bandeko na biso o bazo vivre na poto toloba nanu bo vivre na poto eza na batu mosusu batie kaka mbongo liboso ndeko na ya ata ozo passer ba moment difficile bongo akoleka ya azata kuna te na France kuna to mona ba video ya bandeko na biso mosusu ba congolais façon bazo teka biloko libanda batu mosusu place bazo lala eza kutu insupportable te mais au mona bandeko na biso mosusu batie kuna batie ko filmer bazo sekaka bango yo soki nzambe asali yo ngolu ozana musala bien sunga ndeko na yo congolais ata na mwa muki atolobi keno na kopesa ye mbongo na ngate oke ata na shop kane bokenda na ba chateau rouge na bino oke kuna penza osombeli mwa biloko ya kolia kanenge tolia ka biloko na biso ba congolais oke kuna osombi oke opesi ye ekosala ka malamu mingi totiaka ba mbongo na biso liboso te totiaka kivantar na biso liboso te bandeko nanga na bino oyo bosi bobalani kuna na bapoto mwasi na mobali bozana na ba couple na bino ebele ya batu bazokota penza na makambo moko ya soni makambo moko nakoki koloba ndeni nayebi te moni nakoki kotia makambo moko donc ozanga mutu na makolo te omona mwasi akomi koboya mobali na ye pourquoi parce que ba femme seule bazwaka mbongo ebele mais yoza mwana nzambe tika makambo wana keno naza femme seule soki otie nzambe na yo liboso koki kozwa musala na yo ya bien ozolia mbongo na yo na kimia nyonso ovandi na bana na yo ovandi ka ndenge ezalaka na mobali na yo bokolisi bana yango bomona bana ebele lelo aokola aza na affection ya baparent te eloko ifo totiaka na mutu bana na biso ndenge tozalaka na ndako bamonaka makambo nyonso elekaka soki yo papa onyokolaka mwasi na yo yebake bana na yo bamonaka nyonso soki yo mama onyokolaka mobali na yo yebake ndenge eza boye bana na nga bamonaka makambo nyonso yango bomonaka bana mosusu tango bakomi bana penza kokola bazalaka lisusu na affection peut-être ya papa te peut-être ya mama te pourquoi parce que bando mona nyonso bando leka na ndako ezalaka bongo alors bambongo elata bino te mutu nde alukaka mbongo mais tozwaka mbongo wana tekeno totia yango penza na mutu okomi na koboya mobali na yo okomi na koboya kopresentaka mobali na yo place nyonso parce que naza na besoin bamona nga femme seule hey rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exacte. Mais jour à le 19 la famille
et Kozalande Somo. Stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana Toromona Nakaka. Le 19 mai, na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo, na stade de martyrs.